MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Salut la famille, certainement vous allez très bien. Bandego Babolingo, Motozo continue au là. Et vidéo final salon déjà depuis quelques jours passés sur dossier à Moïse Mbiye. Batobele basali ba émission, basali ba analyse sur relation à Moïse Mbiye na Sandra Mboui Yakala qui bazalara ba chéri. Et bon bat balobi ba n'importe quoi, balobi o bakoroloba, bon nalandi la ni pe ba émission ote nazo gara ba ikona musika mais j'ai vu ça en passant. Et tina niveau bana ya Moïse Mbiye batomboki. Na moni bandeko mo na TikTok, jeune moko boye, je sais pas, soit aza chrétien, soit kende église, to azaka mutuka lingambiye et aiko défendre moment, alobi ke tombo boné mam na bino Moïse azala kité. Et du coup abani ko s'en prendre na Sandra. Mais tonto yo ofinga Sandra neti na sens. Bato bazolo bana, est-ce que Sandra mutatindi bango? Et avant on a koma wana parce que nous mentionnons pour na mambo ya loba pour lobi vraiment mabe et ndiko lobi penza mabe makasi abengi Sandra koko tindi Moïse rolinga Sandra te parce que Sandra za muto akala Moïse na Sandra wana ekara des ans frère na deja za mngolo atoms yambula moko te ya bambule belé bavanda voilà il faut pe ba yebisa yo de massa Moïse et nata ya Sandra et zo l'accepter que Sandra mukola Moïse bon wana kuteza penza ya ngote pourquoi ko insulter ndeko mwasi o finge po asali neti nini o finge po asali neti nini ba mipenda mineno mbi ya tombola ekorena ya Sandra to ba mama mikolo mbi ya linga na parcours na ye et baza baleki to baninga ya Sandra même pas donc des fois il faut osala na mayele tant ozoya ko loba ba mara mususu quelque part ozobo sanake en même temps en disant de telles choses ozo salir peka mbiye parce que tant bat baotala on a ni mwana Moïse Mbiye ya molimo topé ya église topé do yo kantinet keno lingi mbiye oyo défendre nzo rande oyende ko finga e do mabe makasi. Et en fait c'est ça les Congolais. Bref, les solos sur Moïse Mbiye na Sandra Mboui. N'habite et qu'est-ce que Mambo Oyo ezoleka actuellement na libala ton avis à Sandra à avoir na ba mamunyon soana. Et ça par rapport à likambo ya je sais pas. Ya virginité na habité wana na tena entre parenthèses parce que to solo lango sima. Tango bozo ko benga Sandra to pe loba kino aza mobulu to pas ala ndumba to azala mobulu. Pour moko ya ba raison o bat baseli ba émission ya ngwana. Pour mentionner ba mibala linga kala, botangi Henri Papa, botangi Moïse Mbiye et autres. Mutunyo ça na passé, ya liboso. Et relation amoureuse union sauté et aboutissaga. Wana na lubango mikolonyo so awa à chaque fois to le blama mboba mabala mambo ba relation. So moi sina mbali balingani, elinge lo bateke balingani wana eza obligé faut ba balana. Et ce qui est simbité, pour ne raison son lo pakala. Nous allons retenir bango regard parce que tant ya fiançailles topé ya ki chéri hein ya proposition de to bengango qui proposant et ça moment au bat baye banar bizaleli pour bo juger topé bo décider ce qui bo tambolé longo topé bo vanda bible zo lo bango na Amos que ce qui batumi balé bayo kanité bo tambolé longo te. Ici, on parle de la compatibilité. Si vous n'êtes pas compatible, mais pourquoi vous balana? Si vous êtes dans la Moïse Bazar compatibilité, pourquoi fallait balana? Bah, c'est normal, barokabwana. Et c'est là, si y a cela, ça rappelle moi, c'est Henri Papa. Mais ce qui est simbarate. Bah, balana raté. Mobile kara mon copain liboso, oh, y a Bali, y a Robala mariage. Et Zali M23. Na le loma monenge komi na niveau komi. Ce que nous voyons ko memisen kolo par rapport à passer na eponeti et salineti nini na mamboya zobika parce que tu es bien sur la Sandra Mboui mutasengi divorce ses alliés par rapport à la réalité oh ya biki a supporter ta ko quitter na ndako libala ce que vous rappelez passé pour bolo baneti nini
ndenge basemeki baya kofinga ye keno azalaka vierge te azalaka ndumba abalaka na zemi. Attendez, na likambo etali virginité, parce que lisolo wana na ozongela ngo susu na émission moko susu fo vidéo moko susu fo na sala, parce que déjà na consommer la moitié à temps de moyenne kotisa on a kati kozala te. Lelo oyo toza journée toza jeudi le 18 décembre 2025. Réseaux sociaux za rozika, surtout YouTube, bakundoli babimisi ba dossier concernant passé à Sandra Mboyi avec des preuves à l'appui. Oyo et décourager bato balingara ye. Oyo et sali pasi, oyo bato bele ba regretter, oyo. En fait, moi j'ai à dire sur ça. Yango ndete mutu ekopekisa bato yo bobanda ko soutenir Sandra bo soutenir Yesu souté, parce que ba mambo na nyonso ça n'a rien à voir nako kufa ya libala na ye. Bobo sanate mutu asengi divorce eza Sandra. Pourquoi? À cause ya ba réalité o azobika akoki na yete. Ako kufa te pona libala. Je crois que monsieur Salemi awe ebele bato ebele lobby et bato mingi bazo banga kutu même que mabe komela ye. Et ils en ont encouragé même que abo malibala neza fin du monde te, parce que tu bi basi ebele ba kufa likolo ba foyer toxico. L'idée est rapport en Afrique, hein. Soit dans na poto na ndimi na ngate anga se soumettre na libala na souffrance. Na bete libino awa masolo a famille ngono, famille complicante oyo. Ba mamuto belé na lobby te potent. Imaginez na sali 3 vidéos, 10 minutes, 10 minutes, 10 minutes, 30 minutes pour na tatu seba. Le monsieur qui est venu insulter Sandra Mboyi. Moi si ma baby olamba te azaboya finga mama son. Mais après ça Sandra Mboyi ndoi chose bizarre. Akena robota mwana en Afrique azo après ça mwana na kombo ya Sandra Mboyi. Ma bango bimika lelo. So ma bango bimika lelo do abosani bola munyonso oyo tina même o akena kopesa la mwana ndoi, parce que toyebi ba raison. O to pesa la bana bandoi ngano to ba africain. Donc awa nazo mona te boya okole Sandra passé, parce que yango tende muto bomi libala. So yezalaki libala Sandra kufi po mobala boye parce que zaki ndumba. Ezandenge mususu. Ya connotation mususu. So libala Sandra kufi parce que mobali muto aboye. Po na mamomo asala na passé, to pe po na mamomo azo sala actuellement, to na bizaleli mabne ya mabeto po to. Ici je ne dis pas que Sandra est parfaite. Na bandeli yango parce que na lobaki yango déjà avant. Wana ezandenge mususu. Mais lelo oyo mamba Sandra bimi libanda parce que bisonde to bimi son libanda d'elle-même ezaki lisolo uta betate. Po ça fait presque 1 an depuis alingi sou libala te asenga divorce. Je crois qu'on a bête venu lisolo ya Tatou Sébastien, je vous ai tout dit. Belle sœur naïe, abisinga maman. Ngana bi mamba Sandra ça fait déjà 8 mois. Petite sœur nanga bête la kinga parce que Sébastien ebisaki que notamment bozolo na famille biso Sandra osenga divorce ko ba linga ka royo ke likambo na te ata bazo nyokolo on dirait esclave, soumets-toi. Ce que bon même ça Sandra nkolo pona passer na sont des gens tous à la bantu. Donc na loba na bato bozo soutenir to pe bozo supporter Sandra babiloro bozo yoka sur sa personne nyonso makambo. OK? Eza vie. Ndenge pe bimi bongo nzamba zwaka lokumu, parce que tout ce que Dieu fait est bon. La Bible dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Il y a de ces choses là qui paraître mabé, mais et salemi ka pona bola munayo kana nzela mabe wana nzamba olinga tracer le nzela. Je crois tant ça la vidéo ya mi balé pour na meka ko détailler bino ba mambango ezani ni pe balé pourquoi. Et vous allez tout comprendre. Donc, ici, je vais dire aux gens par rapport d'abord, il y a au Chéri Nae Akala, au Moïse, au Henri et autres. Moutounio Sosa en a passé. Batu ebelete, basi ebelete alingara mobali mo na vinaye, Tomi Balé, Tomi Satwe, ebelete. Ebele bana milongo sombo, et simba langote. Ayo okuta na oyo, et simbi bavandi. Donc, ce que simbate, azaki obligé te. Et puis, elo mokutu ya motu ya na bosani. Soki mbi ya bala Sandra te.
to pe so mbi aboya kai parce que ngana eloko na fa na lobela ngo mais malheureusement ngonge na bosana ki au fait eza pende eloko motuya na ngana lobela dommage je crois na vidéo on a ya ko lobela na ko bandela wana après bon on a meka kopesa message on a posa kopesa donc landa yango s'il vous plaît partagez merci. mokili oyo namoni te natangi na histoire ya monde namoni te naluki nayemba pete toze po passer Seigneur je n'ai pas pris non plus entendu parler oya kokalala yo Yesu même na domaine ya sorcellerie nationale atana oyo ya international papa na yo kisangwa banzamba mokili yo mokota kufa se kwa lokola yo Yesu nanya voyage lokola yo nanya wakoka nino ya wanzambe uni masomo ya ekulusu ponanga okufose kwa poyo zali nzambe Yesu nzambe moneno kitana se olata nzoto poyo bikisanga okitana se pozwe sikananga ofuta nyongo na nzambe nanga Yesu ozali nzambe onkoteya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu ozali nzambe onkoteya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu ozali nzambe na bomoi papa ozali nzambe na bomoi yawe ozali konzi oyo esimba bomoi na mpa ozali nzambe oyo abikisa maladi nakokende wapi nzambe soki na yo te ikolo evanzelo na yo yawe mabele nyatelo na yo ozali nzambe ozali nzambe kote lokola yo zambe na ngoya olatike mo vanzina mo santu ozinga bina bangelo bakoyemela kayo tomo pe popa Artamon tu m'as rendu intouchable Artamon tu m'as rendu invincible Aliwana yo tu kominela santu lise kwa na yo tu komine
autrefois ngai nazalaki binzo ndoki akolianga lolenga lingi mais par son son na se métamorphosé osimingo sambwe maladi na biso olengo bebi naza toxique grâce à lui. azalaki nzambe ntango akufi badeptine balobi keno akosekwa konzamba bakristo mpo asekwa alors mpo bafasilite lisekwa na ye bakunda ye motu libanda mpo ntango akolamuka abimaki lingala moko me comme nzambe na biso alinga kokambola gloire na moto te lobi nango na ntongo baya kokuta bangulu basepelisa motu ya nzambe na bango yango bien aime bato wana bakoma oyo biso toliaka ngulu te po milimo mabe ekotaka na ngulu so bino boliaka ngulu te po milimo mabe ekota na ngulu bomelaka mai te po milimo mabe ekotaka na mai yango tokumisa nzambe po akufa asekwa avandi na loboko ya tata mpona konika sele mpo na nga na yo